vous avez une émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, vous avez présenté par votre humble serviteur, votre humble présentateur. Na combo assez d'avoir ta 24 spiritas scanner le bar parler la bino. Ça c'est pour vous motiver hein. Ba to batala rapide émission La Voix des Stars. En tout cas, j'aime na bino et ba commentaire na bino surtout côté l'émission et bandeli tina souka de temps en temps et surtout n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Abisopé de Production Grâce TV. Donc, on est besoin d'informations vraies kaka n'engezalaka. Très cher internet et un peu de Production Grâce TV. Et donc, qui m'a marre on peut na repérer ma moto belle pas et mon patron donc patron de tous les patrons et papa Petro Kangila donc papa Abane Belé ya maman Tete Ngolu ya maman Tete Ngolu maman Abane chance oublier aussi Jemima Kangila Jérémy Kangila, Annabelle Kangila, Grâce Kangila. Mon fait ben mal le golo. Statue États-Unis d'Amérique. Il y a toujours l'écolo. Il y a Maman Bijou qui nous prado. Et sans oublier aussi sénateur Baba. Sénateur Baba Bazola dans la France. Il y a Mouta Kangi Pena Makam. Jérémy, c'est mon équipe technique. Mon corps que j'aime beaucoup. Papa Sola. Il y a Maman Lili. Papa Sola. Il y a Maman Lili. Et sans oublier aussi mon cameraman. 1585 000 femmes. La vie professeur Kinshasa. Et donc, finalement, la mouine nous a Jubek Line. Moi, il y a Mingazor, longue jambe, sans oublier aussi Yagayar. Donc Yagayar, et je vous salue de loin. Sans oublier Maître Moïse, il y a tel que moi, Zaka a raison. Ce qui tu as donc, il y a minele bango, bakamwe zapena proche ya Obama. Maître Moïse Kangila, les États-Unis d'Amérique, Kakandengezala. Voilà, très cher internet, il y a peu de production Grâce TV. Le lorsqu'on a un melébino, la présence. La présence. Donc, Isabelle, hein? Brenda. Ana kana mabe. Bana oyo bazoboya. Maman na ye. Oh, maman na ye abimisa ye lelo comme catcheuse. Abetara bango. Na bokasi ya la reine Shakira. Parce que bana wana bazoboya. Maman na ye. Réaction na ezandenge nini. Tokoyoka siko tokosola na ye awa ndenge ezalaka. Bonjour, maman Brenda. Bonjour. La princesse. La princesse, yo. Bonne santé. Santé vraiment, elle bien. Nous avons qu'elle bien. Malgré tout, décembre, mais en tout cas, vraiment, ça va. La princesse, nous avons kanda mabe. Voilà, kanda mabe. Bon, nous avons kanda makasi pour. Naza mwana mwasi ngai moko naza va chérie ya la reine Shakira champion du Congo vraiment voilà maman na ngai mwasi ya 3 makiki et ta ngai nazo sala kwa mwa ki moyibi mo bona formé moi bana mo pembeni bana wana lelo bakei ba komi komeka maman na ngai donc ngai vraiment eko simba te et ta ngai moko naza maman na ngai aza formateur informé ngai toza 5 mibali moi na moi nazanga moko donc ngai vraiment naza la princesse avant chérie ya la reine Shakira champion du Congo et sika peda nzungu ya Congo ezali ezana maboko na ye yango moni mendi fana komba na ebisa bongo na ye azala te na sabana bike avant que pas la reine Shakira il faut beta la princesse yo beti la princesse te osoloba on a rebeta Shakira boy ata mutango chambongo ata uti wapi au Londres France wapi hein. Il faut obunda na la princesse. Pour la princesse, aïba moi biloko maman na ndambu akenda opé sabino. Elle ya bimisi yo. Yo kenda opé maman na ye. Te? Ne c'est surtout une c'est caché zone ni sanda mami watazo boya. Te wana za mwana muke. Wana pena mwana muke mobali ne papa ya bana na ye. Wa bota na bana wana esika zalaka wana. Wana nde aza collègue na biso monka ebela mambote esiko zali ye vraiment azali mwana moko boye abande kolamba so fufu na ndaku azaki na joki comme masalanga donc on a pesa ye o mama nanga pesa ngai na joka pe mukie na pesi peye ndo moni abengami na kombo ya mami wata abengamaki na sirène esaki ba sirène mibali banda kache banda sirène mwasi mwazala azalati yango moni abengama na kombo ya mami wata na micho nazoka la reine azala ya mobile to mona te la reine azara mona mwasi reine ndo mona sala princesse ezandingo wana sikoyo nenga zoboya sikoyo mama oya yo parce que azoboya na yo tazoboya sikoyo mama oya donc c'est que ça signe na combat obeta la reine Shakira aza signe na combat ya la reine Shakira te bo tia bambongo Angers lobaki ata boti ba mbongo te bon pour ngai la princesse avant chérie la reine Shakira champion du Congo na ko sepela lokola koti na club
ya cinquantenaire hein batindela nga invitation ngai pe na oluka moto na obunda na ye soki pe na obunda na ye alibita na koluka ya libanda po na koluka libita ya club na bango te balibita bakomba wana ngai pe naza wana mutu pe na obunda na ye swati soki batie nga na ye te batie nga na mutu ya libanda na oluka mutu ya libanda ya ndenge na ngai comme ça tobunda na ye mama na ngai pe akozala wana eza ndenge wana donc toloba sikoyo donc la princesse Brenda yo pe na so batie yo pe na ye donc komba pe na yaki non fa koya kawo nakobeta ye mpo mama na ye libolas akenda pa na ye esalelaki alelaki makasi mama na ye libolas aleli makasi nabeti ye makasi mpe aleli bokende madimba boyoka sango oyo la princesse avant chérie la reine Shakira seke misala ya Shakira nde ezosala likambo lokola nabeta ye mama na ye seke ye aza eloko te boyebisa ye avant kutana Shakira la princesse alobi kutana na ye moko la princesse oyo apiaki yo biloko na ye oyo ye azalaki nango ye akutana Shakira te ye aza mwana aza mosika ya Shakira aza mosika na ngai donc aza mwana akutana nde na ngai akutana Shakira te aza sûr c'est parce que so aza sûr te selon mon akoyi moi mukie na ke na côté ya musique kulutu na biso Marie Paul que je salue à passa amemaka wera na sala wera kota tina chambre lelo wera sa mama na succès so nemo na bino bibo PCP makama mukie mais si azo senga bituma na mama wayo c'est aza sûr hein aza sûr te edinga lobaka ke wera soki azalaka quartier mutenga beta na RDC quartier mais abongo te la reine Shakira asenga kumba na ye alinga kobunda te po ayebi lokola ayebi moya bunda eza te siko lokola ye wana na bataille na ba position na ye ana muto abunda na ye te siko aloba la reine Shakira te aloba nde princesse pour princesse vraiment aza en plus aye mabe makasi telaka mwana Shakira aye vraiment mabe donc atengaka Shakira te azoka somo te azoka chaleur te est-ce que ceinture wana ezaka kilo est-ce que osimbi ceinture yango eso yoki yango est-ce que ta maboko na yo lero osalaka émission na mama na ngai omema da ceinture wana il faut yoka yango kilo ya ceinture wana seke kilo ya la reine Shakira eza kilo ya princesse ye aye na babiloko na ye bon oyo eza ndambu bon lokwa bobayaki elaya na ye vraiment oyo eza nini donc voilà oyo moko te tovandi toza histoire mami wata oyo eza kani na ngai oyo eza mama na ngai avandi awa ye avandi na ye kimia amoni ke bozomemele makambo na ndenge ya bien soki oyele makambo na ndenge mabele aka otomboka seke flamme na yo mpo okima ti libanda na bino nyonso awa moye bovanda te ovandi na yo bien sengela biso bina pardon pa mama toke nango dali kamera ndenge te aza na ye na kimia moto akangi bekai na ye misato avandi vraiment kimia azoyokaka nde bozoloba wana siko oyo booloba wana lokola soki mami watana soki nani ayebi ete ayokana te ayebani te yebisa ye mbongo ya mobali na ye akenda kosaki receveur soki chauffeur wana wana eza eloko te ameka te ngai natomboka makasi ngai nalingaka bato bamaka la reine Shakira te leo ozomaka la reine Shakira seke ozotumbola la princesse aza mwasi akanda makasi aza mwasi moko asekaka ana nzela mino monene mais akoyoloba likambo mama na ye akomaka na kanda achangelaka bato face achangeaka face so mpo ye na likofi abetaka mpena likofi bakende madimba bamona eloko la princesse asalaki lendi aboyaki meme yo boyeboye te la princesse aboyikisi abika te lelo technique aboyikisi pe na technique te nabundaka technique est-ce que eza mpe na bakoma miso obunda tosana bakisi mpe à part obundi mpe na technique obundi mpe na moto asala kisi sur place obeti ye mpe te lokola ngai la princesse vraiment en tout cas vraiment nasepelaka nabunda technique mpo mama na ngai ayebi technique makasi soki na omipesa na kisi seke na omikosama ebongo soki ye aza te okutana mutu moko aza na kisi mpe makasi koleka yo eza kitoko te na préféraka nabunda mpe na tekniki oyo mama na nga abundaka po tekniki mpena mpe kataka likambo kisi kaka te soki olandi kisi kasi okutana mutu mo mpo lokola
quartier mona to o uti voyage wana nani eza quartier mo uti voyage ayala bon za ba loxi bon toza batu toza ebele penza na kobosa mpena kombo aye wana quartier wana même biso mo pe tosani tozo banga e ba président pe wasa oui ça veut le quartier monsieur ko taper mal futo banga to banga tendanga nini Oh. aza mkie makase so moni ondi matin allez va comment ambisa mai wana donc so bote na princesse na pode ça bongo songa la princesse penza na koma kolinga vana kota kisi fona bunda na penza ngala koma kolinga babitumba kaka so po moni obwaka ngata na o beta ngala libene na mire beta ngala pasuka na bunda no ka technique après na sima na ngonde so ngonga ngope koki ala koti o yangai. Merci beaucoup la princesse sport ni no sala vo comme catches bon sport na sala vraiment na sala âge de 12 ans na sepela mingi na zala quartier militaire China Koli na yaka kozwa mobali ya quartier mbala quartier wana saka na 3 ans na 3 ans na kutana mwana ngai une année na ne kozwa zemi bon mazemi wana me yenda ke kana monde ya sacrifice ngande siko na ndako yeba te ti lokola papa zo sacrifier OK lokola na ndako yeba te lokola pe na mona ete ti na kutana Rani Shakira la Rani Shakira en tout cas encadra kinga ya ebele ti maman na ngai azate en tout cas vraiment na kufa ayebisaki la Rani Shakira ke nazwi mwana avant ke ya kufa be la Rani Shakira na pesi yo mwana oyo zala na ye batela ye vanda na ye nde la Rani Shakira pe encadraki ngai vraiment na ndenge ayaki kobimisa quartier te me mosala oyo mpe na nda kosepela nango yango mo nasalaka yango ti lelo. Merci sikoyo la Rani Shakira abimisa na technique to koto pena ya molili en tout cas abimisa la kota molili te quartier nyonso tu po biso to ba quartier nyonso oyo abimi kote ya la Rani Shakira en tout cas biso to banda na technique abimisi Bidenda abimisi Chukumes deuxième quartier ayeko bimisa nani Bidenda Chukumes Crémagie Liwanza nangai princesse donc naza na 4e mibali mais naza mwasi nga moko tala ebunde Liwanza okoloba penda ke oyo aza soda mbemba oyo ndenge nini en tout cas biso tobunda penda kitoko so pe tobunda en tout cas to sepelisa pena mokili e ba senti ke te na opola na o gagner et ça bo kati ezaka bon kati ezate ke obi kati owela ke ngana gagner oh yo simisuka mutu ke na gagner te c'est que ça le kuta omoni kati ezate ko simisuka mutu gagner kati ezate ke mbala boye ofandi bo sali mo eloko mo boye te kati bunda ne bitumba mokile mo na ke obundi omoni eri yoko takisi mokile moni ke te na abunda ke abundi yango mo na kotikisi kombe sani esili jamais ko ya kambala mo okotikisi yo cha o boy o simbi jipi o simbi suka mutu wana oza lokuta bunda penda bitumba kati eza bitumba ponga so na kuta yo likwa ringi na kobuka yo na kobuko la kati ezande wala. Merci beaucoup la princesse là c'était la princesse Isabelle Brenda donc moi maintenant la fille unique il y a la princesse Shakira et voilà car on est comme je vers la fin de cette notre émission et la voix des stars il est à lobby que avant au boya maman na ye donc il y a quand pas na ye moko bobundi après oh boya ce que maman na ye donc c'est un peu ça pour tout cas bana yo message nous peut ça pas bato balingaka yo et puis na numéro ya contact ya téléphone na yo na quelques dédicaces pour tout cas bana yo nayebi ko belinga makasi mwana ngai Enoch Nondi vraiment bébé na ngai wana lingaka mingi nono Kambamba ebele ambote les connaissances na famille ya babokilo na ngai mama ya papa ya mwana nga kufaki na pesi le connaître famille Kambamba na pesi nono Kambamba ebele ambote sozaisi na Pascal na veni mangengenge na pesi bino vraiment ebele ambote na famille wana ngai na pesi ebele ambote na Chanda Yves Anto
Chanda bino tout libota na biso mobima na pesi bino mbote. Boyebi ke mwana na bino penza aza na femme vagance, aza na kanda makasi donc akoma pena oyo aza lelo oyo aza ndenge mususu. Donc nyonso tout andimaka. Bomoni boyebi. Ezala yo soki nani wana ocha Shakira Shakira na bundana ye oyebi. Oza mundele te. Mundele azaka suka mindele. Seke ba pembe wala okati. Seke ba pembe wala ezande princesse nem tasalaka ozala bongo. Po ozalaka bongo te. C'est princesse. Sko princesse aboyi makamba pembe wala. Azaka aboyi. Seke lokola aza boye seke azali. Na pesi ebele bambote na mutu nyonso o asepelaka na ngai. Ke nazala nazape na kufite nazali. Malgré tout en tout cas na utaki ba komba na mbandaka na songi oyo eza arrivage de mbandaka na misho tozala kisasa awa na oshi komba na mbandaka na bundi na bonkui na bundi na nganda mawa bundi combien de combats na bundi presque le 15 combats. 15 combats. OK. On gagne combien de combats au poli combien? OK, na 15 combats la poli defa. Oh. La poli defa. 13 na beti na bimi 2 combats na Kenil. 11 na beti. Papa n'a pas de faire l'angilium pour me mettre la voyage et bien là en botte escozali. Serpent et bien là en botte escozali. Papa n'a chando na kimbanteki. Et bien là en botte esika ozali. Na pesino en botte belé esika ozali. Moi la princesse bolinga makasi bozarana ye banana sioni bokomineti na kisasa ye a pesino et bien là en botte vraiment anto ya nangana linga ko mingi na pesi et bien là bisou et bien là en botte. La reine Shakira mama nangai mama oyo asalinga mama abenga asali lelo ke ngai na benga na kombo ya princesse et bien là en botte papa langa chaleur ya moto. Et bela moto wala moto makofi wala pena moto makofi et bela mbote skozali oh la princesse. Merci beaucoup. Numéro de contact pour Cameroun, ou peut sa numéro de contact? Numéro de contact qui est 0988 55 36 0988 55 36 et bela mbote skozali bon monde za bon moi biloko na zalango c'est que na za vraiment ma be makasi. On a évité ceux qui bossent à la mission, bon on a bloqué au pena boye bidi manchona bon mon aïe au pena bidi manchona oh bidi manchona penza malgré tout bozo boya bozo banga ba moto bozo banga ba flamme mais na bimba la sima. Là, on va faire ça à la prochaine émission. Tout ça, là, on va dire ça vraiment. Et que ça, là, vraiment. Na bimba la sima, ngamo na e bandenge ya ko protéger bino po ezamalamu, boza pe batu. So boziki ezamabe. Na place que bozika te funga imoko na bandenge ya ko protéger bino po na ko zape manchona na pesi pe papa na biso azawana nani sola papa sola. Papa sur la vandi wana na cause avait manchona na pesi donc ça est le côté. C'était la princesse Isabelle Brenda la fille unique il y a la reine Shakira voilà na yamba ki le émission kaka ay ko répondre bato bazobo maman na ye alobi ke afa boya maman ne da ko ba magarena na ka ndenge zalaka kata mona ko pesa pena bambote belé pa bato ba soutenir nga bato balinga seda wata kin 4 na mauvais ben bala le gola stati États-Unis d'Amérique et sans bio aussi maman Brigitte Nunu Prado et sans bio aussi les sénateurs Baobab Azola. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye.